congofrance.com. Biso na bango, bango na biso na bango. Ekara molai. France.com, site ya solo masolo ya danger, masolo ya kitoko. congofrance.com. Ok, merci très cher téléspectateurs. Nabi vraiment vous avez belé pour la émission www.congofrance.com. Merci beaucoup à mon boss monsieur Josué Didi Dipumba. Merci beaucoup à notre manager monsieur Junior Boukson Boukassa. On peut remercier beaucoup aussi à Mouna, artiste et métier noir devant la caméra. Merci beaucoup à Jean-Marc Kabunda 520 giga. Merci beaucoup aussi à Yaouli Mouché Nicole Mbokoyo. Merci beaucoup à Apocalypse Belle les millionnaires. Merci beaucoup à Papi Messi. Merci beaucoup aussi Mandela Mugonda plutôt depuis Lukampa. Grosse moulina plateau na zanga mukoti na déjà na artiste na biso Kabose Boulé mbina habité na makasi toujours ya mona artiste soko fongola masolo to beta masolo grosse moulina eko surprendre na lieu de répétition to beta masolo ka ndingi za ramène en moi déjà je dis bonjour artiste. Bonjour grosse moulure. Merci beaucoup artiste et moi aimons na yo na batuto bazo zo ya kolanda émission na biso monde entier. En tout cas plaisir les angai, c'est la toute première fois avec yo. Biso nangonga oyo vraiment na souhaiter bonne année nanga parce que toi nouvel an mbula sika mamba sika na profiter de souhaiter bonne année à internet nosto. Okay, merci beaucoup Kabose to kende na 2016 na yo leki ndenge nini ba mauvais souvenir na toke na mauvais souvenir ni oyo ozuna pendant 2016 toi na mauvais souvenir à makasi ko perdre icône ya musique ya Congo lokola Papa Wemba Kemafumbe Yaya, papa, Nabiso Moko. C'est pas le moment. Papa Mbakenda très tôt. Diwa Angela Bisonosto, mais un mauvais souvenir pour Nangai. Parce qu'il peut donner Nangai. Nazo conseil na Moko. Aïe Sarangai. Kabose, bats-toi. Aide-toi. Et l'Éternel te dira. C'est papa Mbamtape Sanga. Mauvais souvenir en Wana. Donc, Kotala part. Nous mboka mauvais souvenir ezali ya bande kona biso o ba perda vie na niveau ba Ituri ba Goma donc baza bande kona ngai ya ba mauvais souvenir voilà. Okay, merci beaucoup toki sous na question nga mingi zalaki depuis que Kabose akanga na générique rien à dire rien à commenter depuis otika biso na Zarala tuande ko s'attendre Kabose abwaki la biso sous générique mosusu mais tout moni Kabose abwaki la biso générique tout kanga mikana zakala c'était dit à quoi dit il y a na TikTok moko boye na bimsa album après un an mais nazo ki remarque moko que album oyo bimisa Luka osale lango tourner parce que sur ça l'album faut linga pour ça lango peut tourner tout ça la rab album te que tout ça stationné na mboka ba master mususu o e mususu tanto à la même vitesse ba osa la tournée libanda ya mboka na album na bango alors ngai na chaki maele na se focaliser qui na disque oyo voici l'artiste avec Zarala le gars est bêta qui rotation à Trace Africa tozo y retomber nango na niveau ya Zambie et Angola yango moni na linga kiko propulser banzemba mususu na kata album yana ba titre mususu ezali que non tisiko batna ba consommer ngo bien té. Déjà 1 an et 6 mois. Normalement, selon l'internaute, selon le public, Bazolo Bakeno, mais Kabose, Kolingana, nous avons un album, nous la promotion à Zarala. Et surtout, nous avons le opportunité à Robima Libanda, Zela, et totalisé à 2 ans. Yami Balé, on a une première remarque. Il y a un absent sur les plans scéniques de Libanda Yamboka. Nous avons un jeune artiste au Baza Awa. On a découvert le pays à Kinshasa. On a focalisé d'abord il y a la production na niveau ya Libanda et Dédé biga mboka qui na moi makambo biga ndenge za na mboka et pas boy bato zokufa et pas boy bato mité meza bien teza likolo pour la respecter ba am milimo na bango parce que biso toza bato auto sepelisa so ba sombaka biso album to salaka bato ba sombaka yango bato ba bina yango bato wana musu bazokufa ba mususu baza bien te et pour nani ko bimsaka le mais le biso to sepela et on a dozaki no bagi non année oyo le kaboye to yebela likambo mboka année prochaine rendez-vous na bango na public na ba adversaire biso no surtout na molongo asema mno lo ba Bob Denard
ayebisaki ngai mpe non te président okokenda bango boye te il faut doser na moke yoka bango et puis talela mboka wana loba Bob Denard na yebisaki ngai yango monike todozaki mais ndenge okuti biso a grosse mollet 2017 nalobaki laisser les enfants faire les délires nayoki nanga badélire nayoki yango mpenza félicitations mpona badélire merci mpona badélire bana baosakana mais na 2017 Merci beaucoup Kabosé na yebi teske to koyeba album na biso ezobima bientôt ozala na titre ni. Soyez prudent, be careful, zala ekenge, kala ingango. Yote pardon, nyoso to na kati. Voilà. Voilà, ok, merci beaucoup Kabosé na yebi teske roke na biso na watize te donc cela veut dire que oyembela biso nzembo moko papi Messi depuis Lukamba sepela merci beaucoup à papi Messi depuis Lukamba babi pe ka papi Messi botika papi Messi fanda na ngwene depuis Lukamba merci beaucoup Mandela Mugonda babi wana Lukamba solo bientôt Grosse Mouli na kati ya Lukamba wana babona ne na bino ça vraiment vrai bien. Ela katina bolingo eza nyongo matema diam atabako salela yango mokanda te atabako salela yango décharge te eza nyongo eza bon pour eza nyongo Québec kiko boma moto ela katina bolingo eza nyongo na bolingo matema dia atabako salela yango mokanda te atabako salela ya décharge te matema dia Élysée madia nakoma koprie 1000 fois na vitesse de croiseur Zambe simba motema madia mayokela ngata mawa zonga motema na ngai eza ya kofungwana nafungwa lekuke ya motema matema dia makotara no bolingo yo elakati na bolingo eza nyongo elakati na bolingo eza nyongo matema dia atabako salela yango mokanda te atabako salela yango décharge te Ok, merci beaucoup. Allez-y comprendre vraiment na yeko surprendre artiste na kati ya lieu de répétition na ye on ozo continuer ko benga bino rara ba muswamba ba l'échec on ozo continuer ko zala bata mulongwa suka la grosse moulue de la presse congolaise donc na bino na watis deto muswamba l'échec grosse moulue donc na watis deto merci beaucoup artiste to senti vraiment de quoi vous aura toujours capable ok na biso na watis deto mais question ngezala ki tant que artiste au senti ba générique beti ndenge nini nga pena pour mna zango photo jeto jijarande album générique grosse moulure eza ngote générique eza bilo mombo eza ba introduction malgré tout faut ezalaka parce que tant au sali opis ce qui intro et boité ezo risqué pe effecté pe barumba na kati yote excuse na biki générique pe za important preuve année yo ba générique no raté so so bete kange pour muta longo ezala pasi yango siko na tuni question on a tant que artiste au senti ba générique loko ya Robino Modibo Mapeka loko la ya Héritier Watanabe loko la ya Ferrego la Jésus de Niax dans sa babos loko ya Fabrikas au senti en ndengene en tout cas ba to tangi to bana soutien nga parce que baza ba frère nanga baza ba collègue nangai eza bien mais souci nanga ezalaka tant to lobela mama album et puis tant bimaka tant to bimsango il faut tout ça la fort ba différence faut ça là au lieu que to chema kele le trop mais tant album ego bima ozomona penza résultat eza ya tâtonnement c'est pas bon ngana osenga to doser moi délire moké mais misala quand même eza bien ba coup de chapeau na bango ba hésiter té ce qui fait ezali bazongela ezate que ce qui fait ezali ba doser ba faire mais félicitations quand même à eux mais dis-moi que message ils a capté parce que baza artiste mboka mais rendez-vous grosse moulure nazolo bango bien et puis nazoko reloba tout kutana 2017 parce que il fallait tout bimisa
album na 2016 na décembre mais internaute sur balingaka bossé balwaki non président dosé na modimi yango 2017 ngana osala des différences na osala la différence ya album oyo tangelenga bimi dis-moi que ngana osala différence pour bango tout na loba mikolo bandenge moko sauf ngai. Merci beaucoup, ça langage qui est artiste, bango tout, bazandenge moko sauf Kabose Boulembi. Allez-y comprendre, merci beaucoup. Artiste, question nanga ezalaki lisusu na musique na 2016 ndenge ewuti oleka tokoti déjà 2017 motema mabe na monde ya musique eza na place nini? Motema mabe na monde ya musique eza na biso artiste congolais tolingani te soki lelo X osala succès Y atomboki soki Kabose osala succès mosusu alingi te alingi gloire ezala ye or musique eza lokwa likelemba soki lelo oyo alie oyo akolia il faut tokendaka ndenge wana faut to se soutenaka soki moto asali succès bravo mpona ye mais biso to na idéologie moko ki motema mabe soki oyo azosala succès wana alingi te et puis mosu akotomboka mpona nini face à la succès lelo tokoloba exemple ya pacho RFI mwana moteketa ntango aye na idéologie mpe zoologie na ya kizengi idéologie ya bizengi mutu mosu akosepela te ozo comprendre or que mutu na mutu ana idéologie na ye yango nde pasi mpe souffrance to nango na monde na musique kala ezalaka kale Jeff Docteur Nico moninga nabeta masolo ya mwa kala pe parce que nabeta na le général Defao que je salue en passant yebisaka ngai Kabose fokolisa CV na monde na musique ki motema mabe photo tika yango soki eza na quelque noko batombola drapeau ya Congo ya musique ya Congo libanda surtout nga na soutenaka na encourageaka ba master oyo basala la vérité musique ya Congo libanda nga Kabose na bango ensemble na betaka na bango système akati to développaka dans l'ombre alors il faut to se soutenaka il faut tant que on la succès on a besoin il faut que soutenir il faut que betele bravo pour le bipeza la yo succès ya musique ya Congo est sincère parce que ceux qui yo cheka esprit mabe yo ah lobi ba koboya yo to kotale le lobi ozala ndenge nini donc ngana Kabose eloko na lobaka grosse molure qui motema mabe eza motro na musique ya Congo tolingani te voilà en plus tolingi pe ko benda na te so mona maya na moins difficulté tchaika poa c'est le côté à l'époque ngana ebaka felo mbo makiadi asombela ba mise belé ba instrument a soutenir ba ruke sebele que no juli bango visa ba kemekile felo mbo le bloc on a la soutien le coup de chapeau avec na bisove quadra a sali sala kitoko Saint James Hall faut artiste ba beta kuna ozo comprendre ko felo mide coup de chapeau ai coup de chapeau na ye makambo sala ka mamba kitoko ya makambo bien wa makambo fait lombo bano sala kala ko soutenir ba artiste surtout ba jeune talent bien que ba jeune talent yango pe lelo soka sali succès akomo bunga na ye akomo bungila be bato akomo tombokela bato tango zala ina ngote mwana malamu soko mina succès okomi otenga ceinture noire na mo beta bato ozo comprendre ongai ceinture marron ceinture rouge ah mais papa kala na laité yango nazoloba soko za impoli na musique tikala impoli ko changer te ezate ke poza bona no komi ote na ina senga pardon poto komi bona no bangani te zalaka impoli sort na yo na 2017 pour obaki grosse molire 2017 na idéologie il y a Cobra Serpalinette je pique qui que tu sois Bongama. Ok, merci beaucoup Amouna artiste et merci beaucoup aussi à Dieso la London hein. Pas bien gens s'assire na London City. Wana merci beaucoup aussi à David Olito Balobi Motomoko bien artiste question nga les sous ezalaki tant que artiste est-ce que au raison répéter un jour au sala featuring te pour rara ba de belé bazoto na grosse moni soro yambi artiste so tourner là pourquoi alinga featuring te est-ce que osara un jour na posa la featuring te msu osara na mo bakanda moko te nonga na pela sa mombonda donc rien na la featuring te iloko le bena grosse moli est vrai Kabose traitement improductif quelque part ezalo mo sala nga passe Kabose na traitement improductif quelque part pourquoi babosanaki ya ngana démontrer de quoi je suis capable que même premier album na ngana sala fit te même ami balé même misato na betaka na pelanga sa mombondanga moko mais il y aura le temps on a embrassé carrière à featuring temps ils allaient dissiper du temps parce que nana coaching ya bayana ngawana le roi de la forêt
Wirason, Bozi Boziana, le général des FAO. 3 artistes wana ba epsanga bosser na dire qui na bona sala featuring na Johnny Mbembe non sala na Canal Plus non sala na ba master na wana banwa mouvement mais c'est na sana bango featuring ya mabete grosse moulure biso featuring eza échange culturel eza le mot kitoko eza bien mais je ferai ça avec le temps il y aura un moment to décaler to caler loko moko boye en petit featuring na sala ngo na congolais nga featuring na omoni aza bo dimension na za na bato okamo na ko sala featuring siko pena donc na congolais liboso na ko tala na génération na ngai na ko luka banoko to pena na bango sa mombonda idéologie na 2006 na ko tala nani to kobeta ne featuring a grave tana ko sauter mbala moko na ke libanda voilà. Ok, merci beaucoup Kabose Boulembi Babino Kabose Boulembi stopagi nanu ko bimisa album tepo azaki nanu vraiment na producteur te cette fois-ci Kabose azui producteur est-ce que Isaiah solo tu Isaiah lokuta non Isaiah lokuta Vatisa Monter to betangona le célèbre angolais Manu Luvaka tant on a eu beta élection na betangona pauvre musique que je salue en passant hein Mobala Viviane hein na beta Beta Biloko Bom avec Karel Musique, Naeko Beta Mbourso avec Greco Musique, et puis Naeko Beta voici l'artiste avec Manu Matondo, Oazola Nangazana Paris, l'enfant prodige, Siamolex Aigle Noir, patron. Donc au moment de ça là que moi je pèse lourd, moi je pèse lourd, Narosanga producteur te. Nazana ba bienvenue makanga bazazaza wana. Ba Maglovalova bazali bango tout wana ba Siamolex Aigle Noir baza na Pointe ba Manu Matondo baza ba Mpova musique baza ba Manu Luvaka bali donc Fifina ba Willy Sionga baza wana voilà quoi ba Landry Bisidi baza voilà. Ok, merci beaucoup artiste cette communication vraiment que je t'ai pour tout clair on a émission la question vraiment ya soketika. Est-ce que l'artiste musique est tambolana kisi oui ou non? Oui. Musique est tambolana on a kisi. Oui, na le oui kisi yango okutanga na single. Na beta ba pompage, na beta silikoti, na zo musicien. Autre ça les a kisi ya monnaie. Kisi yango sacrifice. La mémoire ils ont sacrifice mon tout ça pour la réciter l'eau mais ils ont bakisi monsieur zalé que non il donc a beta musique mais zo s'attendre kaka na misapi bon le na tiki bag nanga anzambi bag ke wa problème te donc bamsuka bag oh siko bag soki hebo ekoi mobulu ozo comprendre donc musique ils ont kisi le bosso ils ont sacrifice. Il y a mis balé conviction, il y a mis ça toute détermination. Il a grosse moulure, na poto na succès. Christelle Blanchot lingago trop, Rita Zango alela trop, Rita Molemo lingago trop, Diki la Rose Hiroshima alela trop, Rita Molemo Neliège alela trop. Vous comprenez? Et ça quoi? Dom Nali le président Nabiso alela. Ok, merci beaucoup. Comme Nabiso vraiment, quand j'étais pour tout on a émission Nabiso artiste Kabose Boulembi, ça vraiment première invité dans la 2017. Merci beaucoup à Kabose Boulembi. Vraiment à sa première invité dans la bandine Masola 2017. C'est que tout ça na babonné, première invité dans la 2017. Merci encore à Kabose Boulembi. Donc comme Nabiso vraiment quand j'étais pour tout on a émission Nabiso Kabose Boulembi plutôt mode de la femme donc artiste aux promettre monde entier et puis bateau va séparer et puis bateau va aller là Congo France ni Kabose. Bonne année à tous les internautes au bazolanda biso na ngonga oyo nazana kin nagina kin nazonyo rapide pona osala intro boyebinde na bini sarabino batu no surtout o balingi ba bima na générique parce que batu to ba benga ngai président nga générique kaka alors boyebi dimension tokendaka na bango batu no surtout o balingi babimana générique c'est le moment contacter l'artiste contacter Biro Nabiso na plus 243 81 401 78 36 monde entier kuna musika na États-Unis na Amérique Willy Likai na musika contrôler gendenge zala kaka
Na Suède, René Makondele, Yaret Kanjinga, Yoebi. C'est le moment Yebela. Hein? So na kena Qatar. Na komona nani? Kalitu Kadioko. Yoebi. Et na bosanité na minute oyo. Na pesi ba bonne chance. Na ba jogo na biso Léopard. Hein? Bonne guérison à toi. Bonne guérison à toi. L'international Bolas. Hein, ba guérison na yo. Et na bosanité ba bonne chance lisusu na petit nanga Yoebi ya motema Chancel Mbemba. Hein, Chancel Mbemba Yoebi. Le demi-dieu ndekato snap pakawana ba snap nenge zalara Chancel Mbemba le demi-dieu na yebi ke ozana ba encouragement na ngai. Et na bosanité Matampi Yoebi. Matampi Zolozina échange à tête aux alliés. Be careful, soyez prudents. Album Ezoya, Eza bino ba jogo na biso, Eza ba internautes. Yebela temps, pour que la minité to clôturer. Parce que le cola to roupé décembre, janvier tozo tobola madusu. Veut dire grosso modo to envahir. Moi to vandi boy masa c'est beta, mais to kimite na kin. Beta wana pétard te masasi, mais yo koti. Donc, il y a idéologie à ma belle maman. Donc, ndenge zawana na kembangu na Luanda, héritier mvoma na Chikongolège, Jise Moudiabantu, Kolivila, le monument vivant na Luanda. Ingénieur Baudel Kouyena. L'ingénieur Baudel Kouyena. T'as la grosse molire yo na Congo France. Il change à te. Dona Monica, ma Monica Dona. Jidoka Luyalo, yo yebi sénateur Paolo Tudilu. Ventos. Hein? Le bon Makassi. Donc, boss ventrier. Bana Lukapa. Par le but Rosana Lukapa dissiper du temps. Hein? Willindeke vient en Yaya. Willindeke. Tozako ya na Lukapa. Nabokasi a boss ventrier. Voilà. Adolphe Mouté Bachila Mouina. Okay, merci beaucoup artiste Bosani ya Willy Moucheni. Bosani ta mes code mais pourquoi n'ingana succès na ye? Plus 243 code mboka tolara na Willy Moucheni to Bosani Nelly Monduka. J'ai tuyema Willy Moucheni code mondial pour la deuxième fois. Bernadette Masengu BM talara pe kotoyo babama ya tokos pichakin apesi binombo tebele. Donc, Tobo Sanité, na Belgique, na Pessimbo Tepaya, Pichumbo Motour de contrôle, moment où contrôlera déjà. Bon, surtout, quitter pas de Cosmo Coco, envahir Bella. Hein? Rita Mollet, mon alliage. Président Dom Nalil, échange à te. Merci pour ce mollet. Qui est là, on va la grosse mollure, hein? En direct. Merci beaucoup, artiste. Ainsi, c'est question de moko, ngeki mangana zongi nano, question ezalaki oucho ba tout à l'heure ke yo un système na bosani bagité lingo laksani. Non, mais yo tuninga sondola kwa izali. Siko ba tebele ba beti. A hôtel la ferme au boy. Ma bé. D'abord, il faut travailler nano. Travailler. Son a tché likiana bagyo yo. Ezana lisu ya nyoka mabe. Na michela nanu elikia na ngai moko. Sona te elikia na mabe. Elikia na ngai moko nanu. Bagi yango. Poto moins que exorcisme pe zalaka. Agazule Zuleman toloba to solo la G. Mais rendez-vous. Et ça bon on a 2017. Pardon. Voilà, ok, merci beaucoup. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission à Balobi Grosse Moulé, bientôt dans Lukampa. Wana, merci beaucoup. Namakasi à Papi Messi depuis Lukampa. Merci beaucoup aussi à Mandela Mugonda. Merci beaucoup à monteur Nabiso Jordan Kambala. Titi. Merci beaucoup aussi à Mouna artiste et métier noir. Merci beaucoup à mon boss monsieur Josué Dili Pumba. Merci beaucoup à Diesola London. Artiste et on a micro langai. Oyo kaina nepito oso. Mangongwa diare, hebukaka nango twala te pra.
bolingo na ngana kotaki na famille le misinga na après midi bolingo no poto mongali plateau de 15 ans bar Congo Mukondo wenze mikaluta langa impila mambwale lycée yankombo masengo wana bana ngambo bambote na bino bana braza j'ai vu des founis anena tout vie dans toute dinane c'est les mots français na moni batama bo madus na san pepe tacle ngana wio merci bana pari bambote bana pari ba chanter vocal na be chanter ba fabuleux pari à ma gauche à gauche woka yo Winchester nyawa chanter nyawa chanter ba vocabulaire nyawa comment bah ça c'est la vision de côté de coller là et les là merci beaucoup allez-y comprendre vraiment tout autour na ba artiste c'est vraiment grosse mouline ko support bango na lieu de répétition na bango merci beaucoup à Pilcha merci beaucoup à maman Emeline c'est maman ma tous pepele mbetolo merci beaucoup à Malolo Loris et la Congolia merci beaucoup aussi à David Olito Motomoko bien to comme nous sommes vraiment constitué de clan émission nous sommes vraiment non pesa mes condoléances na ngai na famille Nzongo toto perdre ma Pauline Nzongo mes condoléances à BBC Nzongo naza musika Kishasa na pensé na yo mes condoléances à Emile Alias auto perdre Bokilo nae Emile Alias encore une fois mes condoléances BBC Nzongo mes condoléances Arata Nzongo mes condoléances Didier Nzongo mes condoléances Mokonzangaba naza de cœur na ba maman sa Château Rouge na bosanité Malolo la Congolia yo yebi naza de Prenabino na bosanité Diego Musique Cyril Lekina bayangai hérité Scram well na bosanité lisusu Bless Mfumu Château Rouge et Lobby Boni Jean Foyo salon Facebook bosanité Serge Kabango bino sa salutation et belé. Merci beaucoup artiste ngana zu micro na ngana pesio autour na question moko après question wana na des annoncer na bimi na ngana bino micro boke na biso na what is deto en tout cas lelo yo nako lo baboye Grosse Miller ngai na découvrir yo je crois il y a 8 mois na masolo ya mission ya Line ya Net yebisanga nanu ndenge d'émission journal pardon d'émission il y a Net ezo salemela na ba comportement oyo ba concerne susu soit ba conférence mususu bazo kumela émission ya Line est-ce que on a que seul bosso est-ce que eza bien est-ce que eza ko honorer ba internautes est-ce que eza ko valoriser ba émission na bino ou bali yo nengozana d'après yo ponelanga chroniqueuse moko na kati ya émission ya Line bien koleka yo. Ok, merci beaucoup artiste. Awa ils ont otika compte to continuer kaka ponga gosse muta mutute na yana kanga na ya pete na sime fona finga mutu pona bima non do ba oyo ba ya rapona ko finga tuka to tia na mutu alekinga na musalo te na azate me mutu na ne mo ba moko to sala de tous les jours merci beaucoup. Merci beaucoup aussi à HM. HM et puis merci beaucoup à Rafine Tumba, elle patrona, merci beaucoup. Na Kesso Tuninga, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup.
vraiment à la fin de notre émission. Quant à moi déjà Mouna, merci, j'ai dit au revoir, bye bye. Mais artiste na micro na ya Congo France. Na tikelo na sepeli karapo to bandi na kabosé to continuer 2017 invité na ya Liboso ya 2007 donc honneur eza ya ngai puis na ba fin na tout bolela Congo France mais bo pesa motema pas cité pour ba muswamba bozo continuer ka ko maba l'échec batamolonga sima yango zo compliquer bino la grosse mouli de la presse congolaise donc qui n'aime na watis de to pas tu RFI ko to qui n'aime na je kizengi. Alors ngas ko no ke na bango to bandenge moko. Merci beaucoup, au revoir, bye bye. Léo Sommet, mon vieux, Yandre Kimbuta, les Boga, Motema, Yabatu, ya Maman, Yvette, moi, c'est à Pembe. Merci beaucoup, on peut s'en rappeler, mais nous vivons l'époque des papis, merci depuis le camp, au revoir, bye bye. Artiste, on a su micro, on a Congo France. Natika Libino, qui est un abisso, na Watis, merci.
France.com biso na bango bango na biso na bango ekara molai France.com site ya solo masolo ya danger masolo ya kitoko France.com